Coucou bambote na biso eza bongo wa bino la reine Nzinga mwasi makasi mulie vencedora mwasi oyo alongaka bitumba. Bon lelo la reine Nzinga vraiment aye susi liboso na bino bien boyebi vraiment que la reine Nzinga vraiment ayaka pamba te soki ete bomoni ye seke likambo ezali. Mpona kobanda vraiment lisolo na biso nakosenga vraiment na ba fidèle ya la reine Nzinga. Tango bozota ba vidéo à la reine Nzinga bo like kaka like ko like wana ezala vraiment bien chaque fois na yebisaka bino mais eloba nango noko de show de Nar TV tango ba yebiso like elingi ko lakisa nde kutu balobi noko like te mais eza na problème te mais merci mingi na batu nyonso bozo like ba vidéo nanga pe merci mingi na batu nyonso bozo partager vraiment ba vidéo nanga merci mingi na batu nyonso vraiment Nzambe aza na bino po ete oyo bozo sala bozo tia vraiment implice na TV ya la reine Nzinga yango pe ezopesa nga lisusu courage ya koleka chaque fois liboso na bino. Bon, lisolo eza ndenge nini? En tout cas bandeko nanga bolanda vraiment na bokebi nyonso. Eza lisolo moko eza vraiment molai te mais lisolo oyo nakobetela bino ekosunga pe bato ebele oyo nanu baza na kobunga bayebi nanu likambo oyo te ekosunga bango pe oyo bazolinga basala makambo oyo ekosunga bango makasi. Bandeko nanga ngai la reine Nzinga nauti kozwa lisolo eza ya deux personnes balinganaki mwasi na mobali. Tango balingana na bango vraiment malamu ndenge ozomona bango boye ezalaki sikoyo ava basala mariage na bango bayokanaka ke bakomela na makila mobali azwaka Gillette azokisi mwasi na musapi ameli makila ya mwasi pe azokisi mobali na ye ameli makila ya mobali sikoyo balobaka nini cicatrice oyo ekotika po bazokisa vraiment musapi pene ezoka mwa makasi balobi cicatrice oyo partout okozala ozala wapi voyage oke wapi eza comme souvenir ya bolingo na biso mais ngai na yo tokokabwana te po ete tomeli deja makila oyo tomelaki eza eloko moko oyo ngai na yo tokokabwana te bango mibale basolola bongo bango mibale basala bongo bamela na makila so komela bamela na makila eza ndeka bamana kovivre kaka basala ye mpe mariage na bango bien bakoma ye mpe kovanda esika moko mais Nzambe apesaki bango nanu bana te po ete bazalaki nano makambo oyo babandaki kosala mageke bakomaki ndako moko mais mobali abandaki kosala mosala moko mwasi mpe abandaki koyekola mosala moko amisisaki yango nano vraiment te yango wana bazwaki décision ke bakobota nano vraiment nano sikoyo te po ete bazalaki na bango mpe nano bagene sikoyo eloko ya te kosala makuna mwana mobali sikoyo pa ya salaka aya kokuta na elenge mwasi biombo yebi ke mibali vraiment batondaka te mibali bazala lokola bana mike mibali bazaka misu kaka kotala tala donc ya kokuta mpa mwana mobali oyo ayaki kotrompe mwasi na ye na collègue na ye vraiment ya musala sikoyo bato pe oyo ya malamu to oyo ya mabe toyebi te so tokoki koloba nini bazangaka pe na mokili te bamekaki mpe kosolola vraiment na ndeko na biso oyo ya mwasi ntango basololi balobi ke probleme oyo eza wana ya makasi oyo esili kokwea wana yeba yango ke ndenge eza boye mobali na yo akosaka yo abimaka na moninga na ye ya musala mwana mwasi mpe esalaki ye mpasi vraiment etungisaki bomoi na ye makasi alobi ke non ekoki kosalama te makambo nyonso bozoloba wana eza lokuta po ete ngai na mobali na ngai toyokanaka tokokabwana te bayebisi eke non eza ya solo mwana mwasi aloba asengaka bango vraiment merci ntango asengi bango merci abengisaka ya na ye ya mwasi basololaka alobi ke tala masolo bamemelinga mobali na nga akoma kobima na collègue na ye ya mosala mais en tout cas yaya na nga na ndimi yango te mpo ngai mo nayebi eloko nini tosala na mobali na nga oyo akoki kosala kuta ata mabe moko te na ndimi yango te yaya na ye alobi likambo te tokosala bakete tokotalatala partout tobanda kotala soki vraiment ke makambo yango vraiment eza ya solo ekoyebana kaka bakomaki sikoyo bango mibale eleki na kulutu bakomaki kolandela vraiment mobali bakomaki kolandela mobali ti eya kokoma sikoyo yaya mwasi akangaka vraiment garso oyo na mwasi mosusu ntango akangaki na mwasi mosusu asololaka na ye aboya koyebisa leki na ye ayebisi eke non tala makambo eza boye
mwasi na ndenge azalaka wana ayebi na ye deja makambo oyo obimbaka mais aza vraiment na doute vraiment ya makasi doute oyo ya aza nango andimi te vraiment ke yo vraiment okokoki kosala ye likambo oyo yango wana sikoyo problème eza wana solola na mwasi na yo soki ete ozosala vraiment eloko moko ya mabe solola vraiment na mwasi na yo oyebisa ye na nyonso oyo yo ozosala mpo avant ke nga mona yebisa mwasi no mpo ezotungisa nga vraiment solola na mwasi na yo mwa mobali mpe awanganaka bakangi ye me taka mibali bazala bango mpe monoko makasi awanganaka na ndenge moko kutu vraiment bondima te vraiment awanganaka sikoyo ntango awangani ndeko ya mwasi mpe azomona ndenge asala te abi sikoyo ozowangana eske kobima na kobima mokili mpe eza kobeba nayebisa leki na nga donc azali na baduti vraiment ya makasi ayebisi leki na ye alobi na leki na ye lelo nde eza boye ngai na yo nakoya kozwa yo totelemaka esika moko totalela mobali na yo vraiment soki te makambo oyo toyokaka vraiment soki eza ya solo nzoko ya na ye ayebaki nde deja ke esika nini akangela bango esika nini mpe amonelaka bango amemi leki na ye babombami kaka na kwe wana bamoni mpe ke mobali azobima na fille wana mpe bakoti esika mo bawumeli babimi mwasi esalaki pasi ya na ye apesi ye conseil abiki eloko oyo esalami yango te koki komema vi na yo zala kaka mayele solo wana ye na ndenge mayele me kotia susi makasi te mpo leka komaki deja na pasi abeteli ya nini solo nyonso alakisi ye basicatrice ya na ye kuta silikaki nde mabe abaki eloko kosalela yango te eza vraiment mabe bino boke elobaki yo soki oyo akotompe moninga kokufa oyebi ke eloko bosala wana eza malamu mingi te leki te tosalaki yango biso mibale mpo tolinganaki me oyo asali nga na regrete makasi ti ntango ya na ye mpe apesi leki conseil leki mpe ayoki leki ntango ake na ndako azali kaka mobali ntango oya asali ne mpe makambo nyonso balie bavandi komi na ntango mema kotala tele mwasi asolo ye na mobali asali lokola wangana me alakisi ye bafilme mpo bafilmaki ye ntango alakisi ye wana mobali asimbi motu mwasi alobi fongola eloko oyo abimisi mwa eloko moko babomba bagilete na bango abi fongola yango mobali ntango amoni yango kaka makanisi eyeli ye alobi na kofongola yango te abi fongola yango mpo toyokana biso mbale moko te akoki kobima libanda moko te akoki kokosa moninga me yo osaleli yango fongola mobali aboyaki na motema moko mwasi ntango afongoli yango azwi sikoyo bagilete yango mibale ezalaki wana akati yango azwi lokola fini yango donc ekabwani na katikati bango mobali agangi ntango agangi bambala moko babandi matata na ndako matata mobali sikoyo amoi ndenge asala te abimaki mwa moke ntango azwi voiture abimi akendaki mpe kosala aksida na nzela asilaki kokufa mwasi mpe ntango ayokaki ke oyo mobali na ye asali aksida akufi ye mpe lisusu etungisaki agangi akweyaki na nkoma bamo bayaki kozwa ye ntango bayaki kozwa ye bato mpo polisi moto amemilaki esango akweyaki na miso vema bapolisier aexplike babandi koloba wana toswana ye kaka boye tosalaki boye moko akweya akangami bameme na hôpital mwasi koma ti ayaki kokufa yango na sikoyo ndeko na ye amemila ye nga lisolo alobi vraiment ke eza likambo moko esalami ya pasi abi vraiment makambo ezosalama mingi koma leki na ye akóma na niveau wana vraiment bamela na makila na mobali ke oyo akokosa moninga akokufa oyo akobima libanda akokufa pourkui leki na nga akómaki na niveau wana esalaki ye vraiment telima pasi donc alobi mpe yaki ayokaki douleur po ete makambo yango eza ya lelo te eza ya kala esami deja 2 ans abi ti lelo akanisaka leki na ye na likambo esalaka ye pasi mais ndenge mpe amona la reine nzinga mpe azosala baémission toza na ye mpe wana kaka ntango nyonso baréseau sociaux abi ke abeteli nga lisolo na ye alobi napesa mpe conseil na bato oyo bazolanda biso ke mobali ayebi soki etomela na makila to mobali alobi na yo kesala boye zongisa boye keba eza mabe to mwasi alobi no boye eza mabe tous les 2 personnes bokoloba maloba wana mabe wana te bokosala babiloko wana bamabe wana mpo wana eza mabe eza vya malamu mingi te mingi bakufa mpona yango emema mingi na se ya mabele mingi mpe bazwa maboma mpona yango tokeba alobi mpe yake la reine nzinga makambo oyo vraiment esala pasi ti lelo elekelanga ti lelo nakanisaka yango yango nanga mpe molie vencedora vraiment na koyebisa bandeko na ngai vraiment bandeko makambo oyo esalami mpa famille oyo mpa bango esalami kaka mpona bapa na bango te masolo ya boye toyoka yango ebele
nga nayoka mpe deja lisolo moko deja ke mwasi na mobali bazwi mpena kadena bazwi bake kokanga yango vraiment esika moko boye bakanga yango bazwa fongo na babwaka na mai. Donc ozomona likambo vraiment eza ntina moko te bozwi mpena bolingo na bino boke kokanga yango esika ngo namona mpe bafongola yango ebele bakadena yango namona yango ebele mpe mpa na biso ezali okekuta ngo bakanga bafongola babwaka na mai ezalaka mpe mingimingi pembe na bamai omwa bafongola babwaka na mai. Donc ozomona ntango bokangi deja eloko wana elingi kolobake bokangi bolingo na bino nyonso bokomi kaka esika moko. Lelo makambo ezalaka ebele moko akoki kokufa to moko akoki kozwa maladi oyo moko akoki kosala boye sikoyo soko ozwaki deja fongola wana obwaki ozwaki deja nyonso bokangaki yango ozomona te ke bozwi kaka vi na bino nyonso bokangi yango esika moko. Yango na oyo mpona nga nabenga yango vraiment eza bolingo te oyo eza vraiment bolingo te bandeko na ngai. Bolingo ya solo ezalaka na motema. Bolingo ya solo soki mpena ke yo mwasi na mobali bozala bosoloi na bino bien soki bolingani mpenza na motema na mbebo te oyo akokosa moninga akozala te oyo mpe akobima libanda akozala te bino mibale bokozala kaka bomoko mpo ete bolingo ya motema ezalaka pasi vraiment mpo bokabwana babolingo oyo ya mbebo nde ezalaka pasi. Yango bandeko na nga babolingo nyonso bozosala botika yango kaka na maboko ya Nzambe mpo Nzambe ye moko asala biso. Ntango okuta ye na mobali tika ye kaka na maboko ya Nzambe okuta ye na mwasi tika ye na maboko ya Nzambe. Makambo oyo ya mokili oyo akokanga bato kokangi na fongola kangi na kadena eza nango na ntina moko te bandeko na ngai. Wana eza Satan ezalaka basini ya Satan. Satan moto ayaka na makanisi wana mpo jamais Nzambe asala likolo se ayela bino makambo wana ke bokanga bolingo na bino bobwaka fongola na mai no oyo bomela na makila no komela na makila yo oza moto nga naza moto omelani makila eza deja eloko moko deja mabe yango wana ya deja sini ya bavampire eza deja sini moko ya mabe bandeko na ngai. Soki omoni mobali ayeli yo na baje oyo kolinga te mwasi mpe ayeli yo na baje oyo kolinga te okata suki osala boye eloko nyonso etangami kaka eza ya parti ya nzoto na yo moto alobi ke longola yango sala boye kolingaka yango te oyo na sa mbeto kotalaka te non kolinga yango te. Wana soki omoni mobali amemi yo makambo to mwasi lobaka deja na famille na yo mpo ete eza deja sini ya mabe. Na bandi veya bafidele ya la Reine Nzinga TV bosili vraimen kolanda Molie Vencedor ndenge apesi bino conseil bino mpe soki boyebi ebele bandeko na nga bacommentaire eza wana bokoki kokomante ekosala nga vraiment bien. Yango wana bamerci na bino nyonso bobandaki na nga Nzambe aza na bino mpe nakopesa lisusu Mikilisti Vemba bambote epai ozali papa Filomo pepe vie na nga makoma vinga Nzambe aza na bino bozalaka fidèle ya TV na bino tokutani mbala nsima na komba papa pe ya mwana.